bandeko balandi ya émission na biso spéciale Grand Plateau ya mokolo lelo. Topesi bino merci pour être bozalaka ebele ya kolanda biso elongona invité na biso permanent au tobengi na kombo ya prophète Charles Tikete matondi ezonga epai ya nkolo mokili ya likolo na se na mokolo lelo tozali na ndeko na ngai confrère na ngai oyo toko animer émission na biso ya mokolo lelo. Bonjour ndeko. Ah bonjour papa. Alors mbote papa Charles. Mbote mon frère Dadi. Ndeko balandi tozali elongona prophète Charles lolenge tolobaki na mokolo lelo. Alors kobeta masolo par rapport à actualité ya République démocratique du Congo ndenge nini ezali circuler awa na mboka na biso Congo et puis ndenge nini makambo ezali vraiment kotambola na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors sans plus tarder na kopesa malobe pa ya ndeko nanga po abanda na motuna ya liboso pa ya prophète Charles. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda biso par rapport ya activité oyo édition que katikati na émission lelo Grand Plateau esika tosangani na ndeko nanga Dadi par rapport ya kokutana mosali moko papa wabelaka papa Charles elombe na vengeance. Papa Charles elombe na vengeance bonne santé mbeni mosala ya nzambe. En tout cas ndeko nangai yango nde biso toyelaki na mokili ndenge ba misusu bayelaki koboma bato pe boza ba témoin ndenge babomaka bato pe bazoboma bino na nzala biso toyaki mosala ya kobikisa. Bref mosala ya vengeance eza bien pe eza kokoba. Voilà. Na mosala ya vengeance leka kitoko tomoni mbula ebeti ebomi bato bino basali ya nzambe bozolo ba ni vision ni oyo zwaki par rapport na mboka Congo. Vengeance aza ko utiliser trois forces ezali permanente, force ya moto, force ya mai pe ya mopepe. Chaque année ezalaka na makambo nango, chaque moment ezalaka na makambo nango. Je pense to sala ki émission na ndeko moko na yebisi awa mbula motazwi relève après mbula mopepe nde akozwa relève. 2020 moto mai mopepe kosangana po emema biso na 2021. Mbula ezalaka elembo ya kosambisa. C'est un instrument, ezali arme ya jugement. Mbula soki aye bisika mosusu apesi mabele richesse, bisika mosusu bato baleli, bisika mosusu abebisi misala ya molili. Butu moi banganga baza kotambola kosala makambo ndenge na ndenge mbula tango abetaka eza na misala ebele pe ya molili oyo ayebaka na kobebisa. Donc voilà mbula ebeti ba condoléances ebele na ba famille nyonso oyo bakotanaki na makama ezali ba effet oyo ezali naturel moto akokondane kote mbula zate sauf que faut bandeko yo balobi ke batambwisaka mboka bakambaka mboka politiquement bayebake mbula ezalaka mopepe ezalaka pour que tango baza kosala banzela basala nzela malamu. Soki tozalaki na ba responsable ya solo ya peuple ba oyo bandako ekoyi bandako elingi ekoya te parce que ba responsable wana balinga bamona avant que quartier bandako enuna totongela bango bandako asika. Donc liwa ya bato wana na effet ya mbula responsabilité na ba leader politique. Toko condamné Kabila Otto Félix bango nyonso. Condamné Félix ayeka parce que la mingi te Kabila ezali déjà wana. Na banzi que soki oyekala mingi te oyeko kota bato babeta mama na yo koloba te ke bobeta ye ponga na wuti na kokoma awa. Donc lisanga liboke ya bandeko nyonso wana bazali na tort pe ba participer na minyok pe liwa ya bandeko bakufi na mbula. Voilà. Alors prophète Charles Louo, un mot pour compléter toujours ma kanisi andeko, un mot pour la autorité municipale nyonso. Oh, parce que bah, on a beaucoup plus ma quartier na biso ndenge baza na problème na ba érosion to moi na ba quartier de Sangamamba na ba quartier de Selemba et puis commune de Selemba pardon et puis bah monga fula ba côté assez ba lifulu ba kindele yango ba yebi yango. Alors prophète Charles okoloba nini pour la autorité municipale parce que bango ne faut pas ça là rapport et pas exécution nationale na banzi que bandeko bazali koyeba te rôle oyo bango bazwa comme ba responsable municipal nengo tuni comme ba gouverneur bayebi rôle na bango te bayebi ka que toza na politique chance tomber loko pamba azui poste mais koyeba rôle na ye ya ko remplir sur la terre
comme responsable ya likabo wana bayebi yango te. C'est ça pasi ya population, pasi ya mboka na biso yango wana. Kozwa mutu oya mérité te bopesa ye sika ba conséquence nango yango wana. Eza lokola érosion ezali fo bokunda yango bino bokezwa ba voiture babenga ketch po bokunda érosion. Est-ce que érosion kokunda? Po bokunda érosion il faut ba tracteur. Il faut ba mituka oyo et sengeli pona kokunda érosion. Mais bino bozwi ketch po bokekunda lango érosion. Tala ba conséquence. Donc pasi oyo ezali parce que bazwi mutu aza ko mérité te ba pesi sika. Mutu azo mérité te. Oyo ezali kabona yete. Bo pesi esika moto na ozwa mbongo atie na poche boko souffrir nde ba conséquence ya moto zali ko vivre et bisika nyonso ya pasi ba pasi ezokoma bisika wana bandeko baza bazui ba poste comme ba gouverneur comme ba ministre banda neni. Donc tambolo ba Kinshasa veut dire Gombe d'ailleurs ata Gombe lelo est-ce ça le sous Gombe maitia pema commune à Kinshasa lelo est-ce le sous commune à Kinshasa oyo bapesa koma Kinshasa commune ya Kinshasa kendo talango maiti awa bazonage donc lelo Kinshasa ezali enterré na mukuse loko na kolo même Gombe wana eza enterré timi koleko yoko yoba immeuble ebukana na Gombe ku ezokwe parce que au fur et à mesure mbula makase ebeta ville etonda mai azolia ba immeuble na se doyo to mona livulu to moni côté ya nzele bukani na intendance mikoleko ya ekozala kona na Gombe faute ya koza ba responsable oyo baza ko mérité. Voilà. Tout le débat de Kobalandi actualité oyo ezo sala vraiment tapage makasi na niveau ya ba télévision pe na niveau ya internet ya makambo maimaleki na Goma tobiki na Beni pardon je m'excuse tobiki bandeko na biso ya Beni baza parmi peuple oyo et souffrir ces derniers temps makasi alors bandeko ba pour se prendre en charge vu que du jour au jour, ils ont toujours une attaque pour essayer de pour attaquer la population. Mais bateau est censé garder pour empêcher l'attaque comme la MONUSCO. Ils ont toujours kimia parfois pour attaquer la population, mais MONUSCO a fait. Alors la population qui est trop, c'est trop. Cette fois-ci, il faut se prendre en charge. Il faut benga MONUSCO parce que tout le monde est là comme malunga ou bazosala awa na benité puis na établi sur la République démocratique du Congo. Prophète Charles, pensez-vous que ma tradition là vraiment ils ont un dengue longo bani topé ba casser contrat au MONUSCO za na République démocratique. Deko dadi na banzi de mon côté, c'est une grande victoire parce que ozala ki témoin oyo to tambola ina tournée nationale tant to komina yo na province ya Kivu Bukavu tant to komina Goma, je crois ozana ba vidéo ya ba prière to bandai ko sala. Je rappelle que papa chose ba prière moko sala que esprit de Dieu asimba peuple oyo pour que batele mela banguna na bango tango chelinga ba vidéo nazo mona lisusu ba prière to salaki na kati ya bamboka wana. Aujourd'hui c'est une grande victoire, c'est-à-dire que Nzambe a répondre biso. Le problème c'est que MONUSCO doit partir, il faut alongwa territoire ya mboka na biso na 4 coins. Il faut que ba Congolais bas la même esprit. C'est-à-dire que les Congolais, leur problème, c'est que ceux qui ont croisé ma boca baotal. Tant que vous avez croisé ma boca baotal. Mais tant que vous avez rempli l'esprit à vengeance. Ceux qui va comprendre, ah, kuna babundi, oh, ya ba Congo, oh, babundi, il faut que tu aies MONUSCO libanda. Parce que normalement, dans l'organisme, oyo, bobenga international, so international, ya wapi. Ceux qui baye na kati ya mboka na bino basali déjà une année. Kimia oyo baloba na ba principe na bango ezate faut bobenga na bango parce que dès que ba foulé pied na bango na sol na bino so ki guerre ça il faut guerre sila mais so bosali une année déjà ba koti 6 mois guerre sila te une année sila te 2 ans mandat toi Joseph Kabila basile sango ba koti le so guerre sila te bo comprendre ba mo que bato ba Jacob alors il faut bo décider sur bango. Donc pour moi c'est une grande victoire ba prière za kokoba il faut esprit wana il y a puissance il y a vengeance et là ta tous les Congolais, enfin que oh nous savons que mes ennemis mongona ba Congolais, tout ça il est bande parce que mes colons nazoté ya nzambe raison ya bomo inabiso c'est-à-dire lelo na te bandeko compter na nzambe compter na force nzambe pesi kat na yo. Bref ko bika ya mboka oyo ezana maboko na biso. To vendre les soto zelaga nani. Félicitations na bandeko na biso ya ngambo wana basali mosala mo kitoko
ça prouve que balosambo na biso endimami eyokani. Voilà. Merci beaucoup pour Charles. Tu as dit que les sous crash les sous au salama. Tu y éviter. Alobo lobaki et qu'on continue ko salama auto et ko sukara wana. Biso to salaki losambo toza na 2019. Donc côté déjà na zone moko ezali très compliqué, zone moko dangereuse, zone ya bitumba. Zone oyo tokobunda na Monisco makasi ndenge bamiso bakimi wana kota Rwanda bakeko bongo mandenge babundisa biso pe na oloba ngo bien avant que ndenge bakimi kota Rwanda wana bitumbe kozala na Rwanda pe mikolo ezali koya bokanga yango déjà. Alors toza na zone moko compliqué biso tosala prière tolobaki avion nyonso oyo ekobomba biloko mabe contre mboka avion wana likolo epanza yango toloba siko avion wana ekoyaki ekobomba biloko mabe. Et d'abord, premièrement, liwa ezala loko moko oyo yaka mingi na bavwa ya molili likambo etali liwa na lobi soki avion wana esalaki contre Congo. Alors bon appétit akei baliwa mosusu pe ezalaka ba complot politique ba sacrifice ebele na sena moy bako préparer coup esalemi biso to senga eka nzambe na losambo na biso demander l'envoi donnera ki avion nyos na ya poto ba vient utaka poto ezoya ekopanzana pe wana nazola kabino ekopanzana pe o maswa ekopanzana o mutu ekopanzana, c'est-à-dire que le sambo na biso eza biloko nyonso mutu ka ba instrument nyonso ya transport ezozwa biloko ekotsa contre Congo contre peuple congolais biloko wana na mboka fo s'exploser. Donc toza na bino 2019 nde tokota 2020 pende kozala upesi mbwa na ibita kozwa to koboya 2021. En tout cas, il faut siffler l'arbitre beta prin match sila pour mboka na biso. Alors nyonso nazako benga ba congolais conscient, ba congolais tribaliste te, congolais conscient, pas congolais moluba mongala moshwaili, to mo Congo te congolais sauveur. Congolais moluba akotela ndeko na ye. Congolais mongala akotela ndeko na ye. Mais congolais sauveur aobundela moto nyonso ekolo na ye. Lokola ndeko tokutaki na ye batie ba photo na kati ya Goma azalai moto ya Goma te moto akisangani maye ko bunda bitumba ko bundela bana Goma malgré mokili linga ete akenda me photo na ye etikala histoire na kati ya Goma ba congolais sauveur de soué na biso bitumbo tozoke nango yango wana batika nani ba makamba o ba parti politique o nous soutenons parti politique tel leader batika nanu peuple congolais en général ba bundela mboka to bundela nanu mboka na biso dès que to bundeli mboka na biso to récupérer wana to bando luka leader nini qu'il faut na place oyo esengel. Papa Charles question moko yuti ko yela ngai balobaka na biso drapeau ya flambeau ya papa Mobutu ezalaki ya mabe ya Zaïre ezalaki ya mabe mais lelo drapeau wana polo wana flambeau wana ekomi na ampleur même na Kinshasa même na Poto eza nini baza ko lamusa nini Bo considérer yango comme parti politique. Bo considérer drapeau wana comme parti politique. Wana penser hein pe orientation ya prophète. Pourquoi? Et Mobutu na temps na ye basali déjà temps. Tokozonga simate ndenge tozabo. Total la liboso nous avançons. On va arriver au drapeau wana ezonga. Landanga mon frère. Soki to telemi, soki okena nzelo telemi, soit au lembi, au kiti biloko, au pemi, au sokoli, au beti moi mai pour continuer. Mon bali azoke liboso biso tozonga simate. Les temps de Mobutu ezali très bien écrit na histoire ya mboka na biso. Alors, lokola Mobutu azali mo continent mboka o. Mobutu a commettre peu d'imprudence na ye. Azana moi malamu na ebele ya mabe. Oyo yaye. Mobutu est parti. Moze ayeli biso lisusu bere rebele na ye na kamalamu na ye moke. Poto kota na niveau biso tokoti. Ezala drapeau ya Mobutu. Ezala drapeau yo ba pasola ki wana. Ba drapeau wana boko considérer ngo lokola ba parti politique. Omoni drapeau wana ya Mobutu. Bozo ngone parti politique ndenge ezala impair. Mais si le plan spirituel ya mboka na biso kozwa drapeau wana kozwa ba drapeau kozongisa eza berere drapeau basala kango na ba homme spirituel il faut drapeau na bino ezala na révélation mboka na bino na kati ya ba drapeau wana il n'y a rien tous les deux drapeaux na kati ya ba drapeau mi bale wana nia que drapeau ya Kasavubu ya kale nazana na deux drapeau wana nia que le sang na ke ata na drapeau ya ba Kasavubu
ezali ba drapeau qui a peu de puissance pour na mboka. So ezali na puissance minene bele longo aboyete. Mboka ekozala te oyo akoti atie drapeau na ye, atie mbongo na ye. Oyo akoti atie drapeau atie mbongo. Na mbongo na drapeau na eza na valeur te. Soki lelo yo papa Charles komi président, il faut y a drapeau na yo. Mbongo na yo. Na yangate. Drapeau na ngate ya Congo. Ye. Yo moni bi elonga mama nanga kuna. Na ba drapeau na bango maboko ba koko na bango eza kuna. Tala drapeau ya mboka. Yo mona tala na kata tala drapeau mboka. Na drapeau na bango kuna eza na carte. Eza na carte mboka. Eza na carte. Ba drapeau na bango eza makila d'abord. Oyo ezali ko opprimer na ba drapeau na bango c'est le sang. Mais tala drapeau mystique. Oyo moto oyo. Oyo mayo mo pepe. Oyo biloko ebundela mboka. Oyo crocodile force wana reine lion wana kuna vision. Donc mwana Congo tango azobota mazoyata. Il faut mwana Congo tango ayebi histoire. Tozana na Congo belge. To comme na Société démocratique Congo. Zaïre Congo lisoso yo. Après tokokene na Congo tout puissant. So tokene na Congo tout puissant to vandi. Mutakoya kolongola Congo tout puissant. Na biloko Congo tout puissant fois azalaka révélateur. Akoya lobby tant ya Congo tout puissant sili awa to kota na Congo mosusu. Mais pour longola Congo tout puissant. So to tel mission fois la mobali. Parce que kombo wana Congo tout puissant. Donc bana nyonso ba bota makuna baza banani ba tout puissant, journaliste tout puissant. Quel niveau intelligent na sagesse to kozala nango. Drapeau oyo yango pe kota na mbotala nde to komi Congo tout puissant, Congo tout état tout puissant du Congo. Et simbate o simbate. République démocratique du Congo. Combien de morts? Armée koka bitumbate. Ba président ba kokati. Peuple a souffrir. Yango mboka République démocratique angwana euti na mboka nini? Biloko Karl Marx c'est ça biso. Karl Marx doit s'occuper na mboka na ye. Biso to s'occuper na mboka na biso. Point très. Alors chez nous, c'est l'état tout puissant du Congo. État tout puissant du Congo. ETPC. Hein mon frère, état tout puissant du Congo. Drapeau yeyo. Yo fele. Drapeau inspiré. Wana sans inspiration. Deuxièmement, ba drapeau wana banganga basala ki yango ba cérémonie. Tala drapeau Mobutu compter nombre makila. Tala drapeau Joseph a présenté un certain le 6 décembre 2006. Vous comprenez? Le 6 décembre 2006. Combien de 6? 6 il y a Liboso. Décembre 2006, zoaka 12 wana divisé par 2 wana ya 2. Après sur 6. Non 6 ça soit 2006. Et personne 666. Et c'est boye bango. Si ko drapeau ya 666 et go big samboka. Donc bandeko yo bazui drapeau ya Mobutu ko tombola yango ya Zaïre ezali lokola ba sali créer parti politique ba tomboli parti politique nous ça na drapeau na ye. Mais pour la nation toza na drapeau moko yeyo. Tango ngonga nango ko beta toche yango. Tala kuna logo wana eza logo mystique ya mboka. Kuna eza ba secret cercle wana nyonso toko expliquer yango na congolais nyonso zo ya zokol. Oza ministre, oza gouverneur, il faut passer na ko prêter serment. So trahir mboka ozubi bon ozu diarrhée sur place. Na kite ki gouverneur yango. Ezaki ndoki. Mystique. Mystique. Mais mystique ezaki ndoki. Oh, mystique ezaki ndoki wapi? Toi na mystique vrai, toi na mystique ya mabe. C'est comme toza na mutuka bien, na mutuka mabe. Mutuka mabe ya Monisco. Etambola na ba bombe na manduki. Mais est-ce que net so ngana za na mutuka na kati okota ni? Sango malamu. Vous comprenez? Tozana bato malam bato mabe. Soda malam soda mabe. Président malam président mabe. Pasteur malam pasteur mabe. Voilà et là qu'on a partagé Nabino par rapport au Camboueta les drapeaux. Alors, prophète Charles, c'est avec prophète Charles que nous avons animé l'émission et à Mokolalelo. Alors, prophète Charles, ce qui au lobby au sale analyse qui Congo et Zotamboula malamoute à cause de manque de savoir. Topé kozanga boyebi ya population, topé zali manque ya volonté ya ba homme d'état au baza ko diriger mboka na biso République démocratique. Manque ya risque. Kozanga ko risque. Mayele eza. Connaissance eza. Nyonso toza nango. Mais bandeko baza prêté ya ko risquer pona ko bikisa. Na bwaka crime ko na lobby. Mourons une fois pour toutes. Pour nous une fois pour toutes.
na bwaka crime so na lobby risquons nous pour sauver le Congo. On de continuer ya lobby sauvons le Congo. Risquons-nous pour sauver le Congo. Or pour au kota na parole de continuer sauvons le Congo, il faut risquer. Yango moni les Kimbangu ont risqué. Les Moulotos ont risqué. Tout ce monde ont risqué. Pour la France, comme la France, va risquer. La Chine, pour comme la Chine, va risquer. Maintenant, biso à notre tour, les Congolais vont risquer. Bazo bunda bango na bango. Mutu akoya ko bundela babando bundisa yo lieba soutenir ye. Kindo kinde kwa uti ko loba yango wana. Donc il faut autant la prudence, mais nous devons risquer. Si nous devons risquer. Bande kwa beni ba risquer. Bobanga Monisco, ba signer Monisco. C'est quel esprit? Il y a grâce ou la vengeance. C'est l'esprit de grâce ou la vengeance. Ndenge bande ko ya beni ba signer Monisco. Na moni moko, je crois à sportif. A signé soda moko ya Monisco. Des soda Monisco moko na arme braqué am. Ye koto prise na omosusu. Beta na yo kuna masasi, nenga koto yo na ye tozo bunda. Alors, ce qui est comme un niveau, c'est fini beaucoup bongi. Papa, ce qui est comme un niveau pour défendre le Congo de cette manière, beaucoup bongi. Donc, effet à vengeance, et ça n'a aucun dé. Souffle à vengeance, et ça n'a aucun. Voilà. On le verra toujours que Seigneur n'a surtout soit homme sauveur. Parce que pensez-vous que pouvoir où il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant que moi en Zambie, mon na Philadelphie. Chez le pasteur Hollande Allo, où il y a zone à alors, il y a des choses qui sont quand même moi dans Zambie, à côté de la présidence, il faut quand même espérer que cette fois-ci, il soit famille Mokoya Sika, il y a des sauveurs parce que moi dans Zambie, un chrétien, il y a pouvoir. Nous insistons sur le président sauveur, ministre sauveur, gouverneur sauveur. Dans une an président sauveur dans une an ndeko Félix ako bongwana mais abongwana nante ako bongwana mais abongwana nante ako zala na Philadelphie mais abongwana nante. Ça c'est la vérité. On a joué ça yo en tant que bateau yo miche kotaka air moko ti kuna na misisa alors abongwana nante nabo mutu na ye azape na baposa na sala malamu na sala bo mais basinga eza na makolo na maboko na panzi na zolo partout ezo benda na ndenge ya kosakana te. Pacha expliquaka basinga wana bien pour que bandeko comprendre et basinga wana eza nani abendi singa nani akangi singa. FCC akangi singa mibale na makolo kashi na ye moko ekangi singa mibale na maboko. Rwanda te singa na kingo ba français ba tché ba eto awa na panzi ba américain ba kange kacha Chris Benoit Chris Benoit ba kange kacha Chris Benoit. C'est là où il y a les problèmes. Vous comprenez? La mouka c'est quoi ba kange scotch dans le niveau de problème ça et nyonso wana soki mwana mobali akuta na ba sauveur te za pasi eza na bitumba esprit de mort eza na bitumba ya longwa to banda dialogue oyo eza ba plan eza na monde ya banguna ya mboka na biso ndeko na ngai. La vie spirituelle kozala chrétien eza étape mais eza na se. Il faut que l'on kozala chrétien ou comme enfant de Dieu ou comme élu de Dieu ou comme sauveur des étapes yasuka. Vous comprenez? Yango mona y a des baklisto sorciers aventuriers tout ce monde les bazana politique si baklisto il y a catholique il y a mission il y a réveil ba musulman tout ce monde bazana kati ce bokeka ke baza baklisto papa nanga marini azaina papa na biso Godé Mpoyo azana Joseph Kabila nani abando kota te kolia communion bando liate tout ce monde bazana ba église boto monde bande ko livin kanta bande ko Moïse Katumbi bazana église hostie lobo
Mais après comme lesti tant bazo na ba réunion na bango ba changer esprit. Donc et ce qui cause la mo Christ te. Il faut que l'on étape ya mo Christ on mato comme enfant de Dieu. Tango comme na niveau ba sauveur wana siko komi na mapapo ya aigle lobi ko ko ndé niveau biso to. Mo Christ c'est étape. Yango mo Christ abunana musulman. Po ki musulman na ki mo Christ baza niveau mo. Bako bengi mo Christ musulman kimbangiste ezali ba titre ya religion. Mais ba titre spirituel ya révélation, enfant de Dieu. Élu de Dieu, fils de Dieu, sauveur. Soit atteindre le niveau Christ baba no bengi. En dehors prophète tel place kangi clé. Ezana. Ba benga enfant de Dieu, sauveur, Jésus-Christ le sauveur. Donc tango comme na grade ya suka wana sauveur. Donc, au Big Sabbath. Si tu comme dans le niveau au Big Sabbath, tu deviens qui? Tu deviens un Dieu du Dieu très haut. Ce que le Big est mon Christ, papa n'a vu son marmi, mon Christ révérend, assis Sénat. Mais Sénat n'a pas bango bazala, tel état en papa n'a vu son maison chef de civil, de chef de l'État. Révérend Théodore, chef de la maison civile. Police est ce qui est à Mandouki dans l'église. Papa a des missions à soutenir. Wana mo Christ. Nani oyo mosusu. Nazo comme papa. Oza presse nkini. Si place pendant liana yako kweya wana. Na bani na ngoi moloni. Révérend ngoi moloni. Bible na maboko. Méthodiste ya ofele mo Christ. Na seni boye biba resultat. Ndeko abe malo. Bisika za kuna na bolo. Ya molimo. Mon Christ. Alala pongi tout na boloko ya modimo. Tena monde spirituel ba boloko ezala. Ndeko tango bazo boya na se na moyi ko sala mbeba o na loba attention na ba péché international, national et international. Nos frères ont commis des péchés national et international. Péché national et international e bomisaka mboka mobim. Solo ngwe mokili kuno ko lekate. Marimbango ba ko bendo vanda. Bien. Oh les gars, donc mutu na mutu azwa position ya ko big sambo na biso. Merci beaucoup Papa Charles. Question ezo ngwa moke. Julobi bango o tout bazali ba santu kasi tango ba beli communiquer ba kei ba changer makasi. Po ba koma ba sauver esengi ba ya komona yo po yo nozana signature po za liloba ya ba sauver. Po ba komona yo Papa Charles to koma. Ezana bato mosusu po ba koma ba sauver po fo ba yo ka message ya vengeance. Mais bandeko wana bazali ba Kristo ya grâce. Il faut message à grâce au ba porta qui ba yebi secret à grâce parce que tu es comme un révérend, c'est-à-dire tu as fait bêtises bibliques aux la Bible. Au monde que zala ta ne fils que Bible na maboko. Ça peut t'aider na ba principe biblique au comme musika. Mais zana bato na temps ya poto zana troisième temps ya vengeance. Pour comme sauver pour l'andamate ya vengeance on dit mayango. Et quand tu ne révolté yo et kata basinga et personne indépendance. Yango moni bato mosusu azui bokonzi aolinga kotambusa biso na ndenga grâce. Grâce eza ndenga kala. Ba américain batambusa ba ndenga grâce te. So ba américain ando tambusa biso na ndenga grâce, batika Ben Laden. Batika ba terroriste parce que grâce à l'obi ba betio na gauche, beta na droite. Le monde d'aujourd'hui zo tambola na temps ya vengeance. Félicitations na bana boni. Félicitations. Do bazali bana vengeance onazo tchalobo ekoba ataba mbata monisco wana bakeli susko bonga makuna basika baza baya to obeta ba to obeta to na yebike bakeko se préparer pour basala retour to obeta ba. Voilà mon frère et loko motuya na kwa yebso yango wana bo sauter niveau bo tika na te mon Christ musulman bo sauter niveau bo kota na niveau ya ba sauveur. Sika ya suka wana kuna siko bato babana lola. Eli sauveur, Élisée sauveur, Kimbango sauveur, Moulot sauveur, niveau ya ba sauveur. Tala mate ya sauveur so yoki yango. Il faut yo kondire ba okotso biloko kokotsa na kati ya nzoto. Ba ol pikola yo biloko mosusu ma yanzi pikwama. Oyo kadeta ba osokolo na manuka, oyo ka fraîcheur. Mais c'est comme ça sont des codadi ok quand tu mater à prière boyo lembi pe do mulunge les des yeux mais on va no capo c'est plus sabat sinon ko bimana yo ken mais mater net ya vengeance yo vandi wana yo ko tellement deni ok
Papa Matéa ou Yezali. Ce qui fait que mon frère, c'est difficile. Matéa lokola oba invité biso na l'église. Pour Nani, d'abord, les responsables de ces églises sont des fanatiques des hommes politiques. Alde, babanga kabaya okanga bango église. Il faut féliciter bandeko baya ko prier na Papa Charles. Il faut les féliciter. C'est comme les disciples qui ont prié avec Christ à l'époque. Yango zomona même eyo mona Christ ba pesa invitation ya côté en église. Il allait lui-même à côté naïe. Celui de beza à côté alors. Do mikolo yo moninga pe na keka na catholique wana na côté na matina cher. Oyo boya ko filmer muteite balingite bato bakota bate. Pourquoi ba comme ça l'église ya ben individu. Est-ce que l'église est un individu? C'est ça le problème pour les allégrants. C'est pourquoi dans le lobby na Congo tout puissant. Toko casser système l'église ya pasteur tel. Église kokoma ya nkolo pe ya mboka. L'état mutu a organisé na stade de martyr campagne aligné ba pasteur ba koteya ba pasteur ba peside ya prier ndenge kozala na thème aligné ba prophète ba pasteur ba koteya et na mateya mboka kozanga na katite. Ba invité ba to ba ye. Non, ce qui l'état zu relève, l'église non soit netika la pamba. Parce que l'état mutu comme ko futa ba homme de Dieu. Ba pasteur banganza mi église na bango asimiki si amvoté ba tobaye a comme zombon alors a sala n'importe quoi. Maintenant or un homme de Dieu aza homme de Dieu pour la nation, médecin pour la nation. Comment ozala na yayo? Église comme yayo bandimi ba comme yayo. Yango zomona que même chose en eloko ya kosunga bandimi wana non bandimba koma ya ba parti pris. Alors comment pasteur ofinga pasteur mosusu na quatre églises bandimi ni ba obeta maboko. Or les âmes de Dieu Tala, place église de Pengui, place église de Baby. Na Congo tout puissant, église de Kozala, église de Mboka. Donc l'État va sauver, va décider une église telle, toi aligner, va salir, qui est côté, yo qui est côté, yo qui est côté. Tina catholique. Tina catholique. Tu sais que celui-ci c'est un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Lelo yom to côté na Notre-Dame. Makamka ya cardinal te. Je te dis. Parce que non. Comme église à cause de notre matin na ye ya ko flatter. Lelo pendant na centenaire mutazote ya un tel homme de Dieu tel. To pesi baptême. Pour mater ya non pas côté yaka. Il faut et la moussaka peuple. Azala debout sur les plans spirituel, politique, scientifique. Tous organiser ba séminaire spirituel, politique, scientifique. Pour un Congo tout puissant na banzi ba bêtise nyos bozo mon église na ba parti politique wapi aussi là. Wana ba penser ya Congo tout puissant. Peuple congolais atika toujours kozala peuple moko boya kozala na sima ya bato o ba escroka bango pendant des années. Bato ba escroka bango eza banani, eza ba homme politique, voire même les hommes de Dieu aussi. Ah oui. Mais tolingi seulement esprit ya kozala biso toza bato ya intel, biso bato ya mukuna, biso bato ya mutombo, biso bato ya bakomba ngo pezo landa lezo kokana mukuna mutombo lisusu donc bakombo. Alors na côté politique même biso bato ya SID, biso bato ya MLC, biso bato ya IDPS, INC et tout consort. Palou. Alors Palou, bon, écoutez, bon, je pensais peut-être que Palou écoute déjà. Alors au lieu que tous à la bato pour soutenir vision ya malamu, tous à la bato pour soutenir, tout peut combattre pour l'intérêt ya Congo, mais les Congolais va combattre derrière un individu pour le lobby à trahir. Papa Charles Lelo, un conseil pour le peuple congolais naïf. Mais peuple congolais a lingi koyoke langa ite. Ndambo bazoyoke langa. Mingi ba o bazali bandamboka. Bazoyoke langa. Mais belé ya ba congolais ba lingi koyoka te. Non, c'est un exemple simple. J'avais des amis pasteurs Baluba. Ça c'est un exemple. Mbokatel, Poto, Wapi. On collaborait très bien. Et ces gens étaient parmi les gens qui critiquaient le pouvoir de Kabila du 1er au 30. Dès que Kabila sali mariage na Ndeko Félix, Batouana Nyons va commis pour Kabila na Félix. Est-ce que ces gens priaient Dieu? Le péché de Félix les a bien. Le péché de Kabila les a péchés. Au lieu qu'il reste des hommes de Dieu,
yebsanga donc nde naza boye Kabila yo za mabe yo Kabila yo mobongi alors parce que ndeko nanga na bandundu azwi bokonzi allez na Kabila yazoliaka na Kabila après na lebi te ndeko oh et comme mon sang là nous combattons pour les pays ou bien pour na ba poche alors so il lobby baby au moins bazongi ba combattre na nzambe ba komi ko telemela te na plan nzambe bosi bolongwe yango moni nzambe za mayele ce mutu aloba je suis dédié à côté devant un fait accompli pour battre réellement ce que ça y est. Voilà, nous avons un grand problème dans ton église. Mais bon, quand moi parce que tant yango eleki to komi na tant mosusu. Tant que toko oyo ya côté ya nkolo na kati église, ya côté ya mboka na kati église. Est-ce yo kala yo te ya mboka na kati église? Hein? Ba pasteur, papa, ba pasteur, ba chrétien, ba yebi histoire nyonso ya France. Na ba o ba koma na France ba yebi histoire na France. Mais histoire ya mboka na bango ba yebi te. Ba géographe na biso, ba yebi ba rivière nyonso eza na monde. Na France, ba koma te. Ba rivière na biso ba ya biso ba yebi yango te. Ba province na biso ba yebi yango te. Tant mosusu lelo quand même tokoza la na yebite so parmi les 2, 3 ou les premiers ou les 7 premiers o basali tour ya Congo pona ke prier kaka to yeto prier to ke sans kozwe loko teke to ke campagne pona soka ba ko cho offrande non to ke na yo to prier to ke Équateur to prier sans kozwe loko ti to baloki to zonki c'est-à-dire ce qui to yebi histoire ya mboka te so to lingi mboka na biso te comment to ke linga France ngana osala ngote mboka nanga yango ba mboka mosusu bo France linga France na koleka ba mboka mosusu eza nzambe moto asali yango ndenge wana eza un été tribalisme était mais mboka na biso na première position. Voilà, bande ko balandi to komi na suka ya entretien na biso ya mokolo lelo na prophète Charles Louo. Alors juste un mot et pas ya confrère nanga pour que vous allez voir pour conclure entretien na biso mokolo lelo. Merci beaucoup na bande ko nyonso balandi biso par rapport au grand plateau ko eleki na kokende mokolo lelo to continuer yango toujours kosala yango po tout ce que ça rabino bato kotinda rabino ko poser ba question mo ezali ah papa Charles. Oui. Ndeko atuni ngai alobina tuna papa Charles ba église ezokoma ebele tant que l'église ezokoma ebele baba ezokoma ebele kindumba ezokoma ebele hôtel ezokoma ebele évangile ezoteyama ezotinda bato basala yango auto batika yango vie ezalaka na étape vie spirituelle ezala na étape eza na eloko moko na makomi babengi yango apostasie. Apostasie ezali moment oyo ezalaka vérité eyaki esali mosala nango bato bandimi après moment moko ye ko passer bato ba meseni na vérité wana alors bakomi kosala n'importe quoi balingi lokuta balingi mabe par rapport ya vérité moment wana apostasie babenga yango abandon ya vérité yango to passer na mboka na biso. Alors apostasie soki a régné mabe koti alors nzamba yaka na jugement a frappé pour abimisa selile mosusu force mosusu yoko tambusa bat na bosanto ndo moni les hommes révélateurs bat bayaka ko expliquer ndo yoki tango papa Chazoloba ngolu esili bat ba comprendre ndenge ni ngolu esila vraiment maka ngolu esili preuve na yango c'est que vous vivez maweza li susté lo sambo malungeza li susté un homme de Dieu azobanga un homme politique yo mona ngona makomi wana mutu ana nzambe qui parle avec Dieu akebanga député akebanga ministre yo mona ngo wana so bangi okote vérité ya mabe wazosala na mboka ndengeni nyoso wana ngolo akomi na suka pour que biso totelema boka mwa yango te église ebele bar ebele na ba espace ya temps nyoso ezalaka ndenge wana alors ça marque awe marqué fin ya temps ya ngolu que musala ngolu esili awa mena totelema na puissance moko ya vengeance tala ta ngolu esili si bino to bo paralysé nane ko loba makama mboka nane obondela mboka na ye
biso na vania nde bato toye to bandolo ba bonzambe na mboka bonzambe na mboka. S'il y a des témoins même parmi les hommes de Dieu balanda biso, ils peuvent dire que oui. S'il y a un homme de Dieu qui prêchait bonzambe na mboka tina kati ya mangomba, eza papa Charles Lelo ba o témoigner. Mais comme to lingana kate nani ya ko témoigner. Voilà le qu'on a koki koyebisa yo eza réel tant wana il faut beta mbindo wana ekoti pour que nzambe a juger mokili pe nzambe asala makambo asika oazoya na biso na vengeance o toza ko créer nyonso Congo tout puissant, Congo tout puissant. Je pense que boke na nzela tala ko baloka te otala na Sodome koma libanga mungu ne toza tokende vers les nouveaux drapeaux totala simati soki to telemi soki to kanisi na sima totala bapasi ba pesi biso bapasi ba belge bapesi biso bapasi to mona tanga kasavu bapasi to mona tanga mobu bapasi ya musée to yoko zane ebele oyo ya ndeko kabani to sangsana oyo ya soto moton nde epesa biso puissance force ya ko créer un état fort pour que basaka na lisoso na biso lobite. Voilà. Merci beaucoup bandeko balandi kasi avant que tout kabwana prophète Charles Motuna ya suka prophète Charles à quand sortie officielle ya parti politique là et puis ceux qui parti politique là déjà au bandi pour implanter en na ba province nyonso dans 2 ans ou 3 ans tu kokoma déjà na mouvement ya mapono yo ko salier na cash ko salier na la. En tout cas, ndeko na banzi ko kanisa te ke ezali esengo ya koloba cash ndipo balobi cash na mona honnête cash ambongo yo ba cash ou bien FCC non to créer to sali na ko créer force oyo to bengi parti pour permettre les enfants de Dieu ba régner. D'abord ce n'est pas pour papa Charles comme asoina non. Les Anzela n'a pas soli pour aider les enfants de Dieu à régner et pour sauver le Congo. Na yebi ke bato ba bongwana. Kasha bongwani. FCC a bongwani. Na banzu ke biso to yeko sala te bitumba ya ba kote la biso. To yeli bitumba na te. To yete bitumba ba kote la biso. To yebi bitumba to beta. Soki oko ya yo yaka. Mais biso so yito ye pa no poto ya ozwani. Po bato ba ye bazwini ba pharisien ba bande pa Yesu po Yesu ayena mo pepe asika bo yo Yesu alongwa abando ke le samba pharisien qui sont expirés Yesu sanga lelo c'est ok pa ya cash to zwani ne pande ko vital yep sanga penda de ko vital au pesa bisoni voilà ba pesa zelote ba pesa biselote pourquoi Ndeko Vital a fait combien des années dans Mboka? T'as la résultat Mboka. Dès que je l'ai roté, donc il n'y a pas de sa réputation. Je sais qu'il se prépare. Balanda Kabiso. Ce sont des gens qui se préparent. Bato, balo, bato, zela bango, baya, toko sala na bango boy. Mais ce jour-là, Dieu est notre raison. Ayebindinga otambo sabiso. Année 2020, année ya ba leader. Donc comme en 2021, année ya ba leader. Soit big papier, contact un nombre de leader. Bazana koken. Tina ba chaîne de télévision, contact. Kola pamola. Merci. Merci beaucoup na balandi ba de konos balandi biso. Merci beaucoup de pesi bi mbote na patience na bindo ndenge balandi biso. To ko sepela malamu ba numéro na biso zawana beaucoup mela ka biso ba question o to go to na fa ya elombe ya vengeance. Papa Charles de komina suka elongo ni ya suru iko luko. Ko pesa pe numéro ya téléphone na bandeko oyo balandi yo première fois mbala oyo na Grand Plateau. 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. Les prophètes, oyaye na message sur les plans spirituels, politiques, scientifiques, pour un Congo tout puissant, pour un monde tout puissant, après Sibino Bambote, et l'homme a battu la bino, a bondé la bino, soutenez cette œuvre, totambola et longo, pour nakobikisa, mboka nabiso. Tout ce que Papa Charles Azosal, pour la gloire de cet esprit grand créateur, oya kelibiso, puis pour nakobika ya Congo, et surtout ya descendant nabiso, tozala bato awa na senamoy, leader nyons, oyo asi asali bambula na mboka oyo omoni solution te tika ye abandonné ye soki abongwani toko
toyeb soki abongwani ndako travailler na biso to abandonner na ba leader ko basali ba mbula mboka ezaka les mêmes alors to abandonner bango to kotana na vie ya sika to bundelongo na bandeko na biso ya beni to tya mungu na libanda to renier na kati ya mabele na biso na banzi ekozala esengo bandeko bolandi biso elombe apambola bino ata bino bokolinga ngate mais nkolo na nga kaka abomba batela yo poza congolais poza africain poza ndeko na ngai merci ndeko dadi et merci mon frère. Merci Bandeko Balandi, comme il a souka émission un grand merci à vous, très chers amis internautes, très chers amis téléspectateurs. Un grand merci à Bandeko Nyonso Boulanda Bisso, moi tout le temps parce que tout prochainement. Merci beaucoup mon frère. Merci pour cette chat. Vraiment on se retrouve à très bientôt. Merci. Merci.